c'est ça makambo ya kala moi l'état apexango yate. Mais est-ce que vous avez des vitamines nini oui ça na nzoto amutu na ebite est-ce que ça ba vitamine P ndeta oyo ndeta le toso melango et c'est bon et pesa appétit o ja pesa kolia o la pe bien o mo ko pasi o mo te poni et ça fufu na masango. Bon na ebite est-ce que yoro pe sa différence entre ba masanga o ya bendien oyo ba whisky ya bendien o na oyo na ebite différence ezali. En tout cas différence c'est ça makasa pas ba whisky ba sango bende ba sala et ça toujours et ça alcool o ezaki ya makamba ça mais et ça alcool o ba mo ba sali ba zu ba tie mutameleka mukeboe alangwe ameleka mukebo alangwe oyo et ça na pi et bi manenge bi maboye okomela ngo ta olangwa me kuti mo ya normal. Donc différence c'est ça bongo. Différence ça bongo. Mais na ebite obimisaka autant de litres et puis production au tchaka masangu ya ndengeni combien de kilos ya masangu na fufu et puis pour produire combien de kilos combien de litres ya lotoko biso siko tozana ba kilo te tozana bikolo na bisangala ndetu na tono moko oneza bon wana somango 17 bikolo ya masango yango chana tono oyo pona ba kilo pe to mesa ba kilo te. Fantastique Info TV magazine business na balanda fantastique info de partout bozali to tomboli bino ko malamu. Eh bien awa tozana usine place wapi bazo produit masanga o ba bengi lotoko toko mekampe ko lepsa bino détail ya masanga ngo esalamaka ndenge nini pe ba produire yango ndenge nini tokoki kokende muke tolakisa bino c'est quoi lotoko batu bele batunaka lotoko yango eza ndenge nini esalamaka ndenge nini bokolanda mosele nango nde akoyeba koyebisa bino détail ya masanga. Mbote ndeko mbote ndeko na ngai bandeko na ngai napesi bino pe mbote. Kombo nani po bengi so kombo na ngai Président Prada c'est nini pe commune kombo na ngai Président Prada oyo ezali quartier fundamental pe toza na commune ya Mongafula. Bien tomoni ozosala production ya masanga oyo babengi na kombo ya lotoko meka mpe ko expliquer biso masanga ngo esalamaka lolenge nini. Masanga oyo tosalaka ngo na fufu na masango tango somi fufu na masango okangi ko ne ba chesine za bongo de masanga yana zwi na tono na tie o refradisema yango yo koto yango so bien awa déjà fufu na masango abopia. Donc so na comprendre bien production nango donc ezo contenir kaka fufu na masango masango yango ezaka ya bandenge nini eza masango ka ya sika to ezaka ndeni oko fermata yango to ndeni eza masango se ba fermata yango ndako to somela kingasa na suka na commune si basala yo zika osombi onikisi après oyo ochamba moko kuna déjà ba fermata kango ba fermata kango ndenge nini. Bon ko fermata yango na yebi pete to bona kana wenze batandi yango sika na bato pe belé na yebi ba fermata yango na yebi te. Donc fufu na masango donc masango mo eza bientôt ezaka déjà ebeba to ndenge eza masango moko ya bien mais azo a fermeta yango asala yango bakaki po ebima makambo lotoko basoma mimi na libongo basombi yango bayena yango bango basali film bango basalaka wana après bayeteka na wenze po ekoma makambo lotoko. Maintenant tozomona nzungu mibale nayebi te oyo wana eza na kifunuku oyo eza na kifunuku te et puis tomoni awa tomoni mwa mulangi toyebi te soki ko expliquer biso ezolinga koloba nini. Bon oyo eza na tono oyo masanga nesu eutaka tango nzungu etoki muye wana nezobima na kifunuku abimisa ngo na tio oyo eza refradise ya batio po tio échauffé te soki tio échauffé masanga mo ebima pe bien etemoni tobalaka mai oyo c'est mai comme moto sanga etondi il faut na changer mai mususu de masanga eza awa tio yango ye awa ndekisi awa o refradise ya mai ya mai pam o to sopana zango donc masanga eza awa donc masanga wana eza mélanger fufu na masango donc ezaka wana donc oyo ezaka refroidisseur
Maintenant, awa nde eza nini? Eza pur, eza masanga pur. Donc ça la maraboye. Maintenant, yebisa biso sur le plan national, est-ce que l'État peut qui s'arrête en auto vraiment l'État a autorisé bino bo salango? Bon, oza whisky te. Whisky coûte ba permettre ngo. So oza bo koko. C'est ça makambo ya kala. Moi l'État a peksa ngo ya te. Mais est-ce que vous avez des vitamines nini oui ça dans nzoto ya moto? Na ebite est-ce que ça ba vitamine P? Ndeta oy, ndeta le toso melango et c'est bon et pesa appétit. Oza appétit kolia. On l'a fait bien, on me connaît pas si on monte pas ni. Et ça foufou na masango. Bon, na ebite est-ce que yoro peut sa différence entre ba masanga o ya bendien oyo? Ba whisky ya bendien o na oyo na ebite différence ezali. En tout cas différence c'est ça ma casse. Pas ba whisky, ba sango bendien ba ça. Et ça toujours et ça alcool. O ça qui ya makamba ça mais et ça alcool o ba mo ba sali ba zula tie. Mutameleka mukeboe alangwe. Ameleka mukeboe alangwe oyo et ça na pi et bimanenge bimaboye okomela ngo ta olanga mais kuti mo ya normal. Donc différence c'est ça bongo. Différence c'est bongo. Mais na ebite obimisaka autant de litres et puis production au tchaka masangu ya ndenge ni combien de kilos ya masangu na fufu et puis pour produire combien de kilos? Il y a combien de litres ya lotoko? Biso siko tozana ba kilo te. Tozana bikolo na bisangala. Dete na tono moko oneza bon wana. Somango 17 bikolo ya masango. Yango chana tono oyo. Pona ba kilo pe to mesa ba kilo te. Donc ba bisangala. Ka bisangala. Peko bimango oyo, il faut la maison na che tono mo bima wana. Il faut la misango 30 litres. Ya bisangala oyo 30 litres bisangala oyo. Donc 30 bisangala o égali 30 litres pardon. 30 litres égali 6 bisangala. 6 bisangala. Merci na fantastique info, je crois bozo landa biso na bokebi. Eza bongo awa tokolo bana usine ya masanga naturel o ba benga lotoko. Donc liango esala makaboye et bozo mona déjà production nango nde esala maka de kotoko le kakuna na ebite o tosomona oyo batono ebele boye eza nindeko. Bon, batono onde ya onde tokanga po ba bani pour ça la masanga o sala to yebi maloto. Donc des fermentation. Bon, fermentation ngo yango izana batono oyo ibeti 2 semaines, une semaine après on nous va nzungu ni okoma olamba. So sala ngomba masanga za bien te. De fufu masanga il faut sanga na penza fermentation yango batono oyo. Sikoyo na ebite alcool ya mindele bachaka kocha. Na ebite bino bozaka na alcool o bochaka yango to yango moko le fait que bo fermataka yango moko ebota na alcool wana. Biso to sa alcool te ndenge to fermenter ngo kabwe. Alcool no yango ka ibimaka wana. Donc après avoir coformaté et cofermaté après une semaine. Après une semaine, 2 semaines. Ndé. Comme de lingini. Non, faut qu'on ça biso précision. Bo fermatango pendant combien de jours? 7 jours. Pendant une semaine. Donc après une semaine de produire. Donc merci Nabalandia Fantastique Info. Na ebité bozo landa biso de partout na ba mboka nyonso bozo landa biso et surtout bo santé ko s'abonner massivement na chaîne na bino Fantastique Info et puis biso to ko décevoir bino jamais. En tout cas tozo koba ndeko yebisa biso vente ngo et ça la makandenge nini. Ah bon, makama vente eza makambo moko te noko publier ngo boye. Vente ya selon kaka calcul. Maintenant ça me sera nga boye comme ça nga cher, fufu ya cher. Na ba nino sande 15 000 qui sont là 15 000, 12 000, 13 000, on a calcul ngai. Mais la vente normale tout est on est bien 12 000. Mais na vente tango ça na ba supermarché, to na ba na zando, na ba petit marché, to wapi. Te ne biso awa o zando ba petit marché to kena. Biso na reyoka o dingi tsegita manenga. Bani ba oso awa ne ba kitena ba détail. Mateka en gros.
Ok, donc toza na usine. Merci. Merci na balandi Fantastique Info. Merci, merci. Bozolanda biso. Tokoki kokende pona ndeko mususu aza na suggestion akopesa pona masanga. Mbote ndeko. Mbote papa journaliste. Kombo nani pe toza wapi? Kombo nanga tata na bana awa tozali na manenga monga fula. Bon, yebisa biso parce que oza témoin. Oyo amonaka ndenge masanga esalamaka. Nini okoko bakisa? Atuka elo na bakisi bamona ata baluba tende bazala santé. Poso ya meli lotoko ale mwa matamba na yo mona na muluba za na poa. Mais à partir de mela whisky okoza na poa te mona mbeboteli okomi mwa muke oza su na poa te. Malgré ça masanga mo basola balingana ko telemela yango mais eza bokoko ya baluba. Eza bokoko soko lia yango zo ya petit kolia olie pondu yo mo mona pe zo ya santé. Donc epesaka petit et puis epesaka nzoto kolongono. Donc soko zo lia yango ozara mutu ya santé to okoma munene. Epesaka santé. Epesaka petit po apato zo lia ba matamba mai wana mwa fwa masango comme ya uti lisusu na masango okoyamba mwa munene. Donc opesi biso tolie te tomela rango pour la bonne consommation. Na oya lingi komela. Po ezali posa ya mutu. Est-ce que koko koma munena ngona ndenge ya mabete po eza bilo musupe comme ça munena ndenge mabe omona matame ko koma minene est-ce que tout excès nous hein ceux qui bani komela ngo bana tongo tilobi wana komi excès mais tango ebike na komela ndambu na tongo na komela ndambu na poko ana lia pezi na zo mwa pecha kolia pona lala. Mais est-ce que différence c'est ça entre yango na vin na ba whisky? Est-ce que différence c'est ça? Différence c'est ça makasi. Po ba whisky ça ba solution ebele. O eza na solution moko te vapeur wana kaka. Nde mulunge wana nde yango so pesa pression azo bimisa mai wana eza naturel. Est-ce que ko epsa biso ben inconvénient nango? En tout cas eza na inconvénient moko te. Po eloko nyonso toliaka suka nango ata tolia pondu suka notre melakisa banyama. Donc ye suka nango o melakisa banyama. Eza na inconvénient moko ya mabete. Biso to melango l'air nyonso. Merci na balandi Fantastique Info bozaki ebele ya na kolanda émission yo. En tout cas totombeli bino mokolo malamu de partout bozali bozala toujours bolanda toujours émission na bino Fantastique Info to décevoir bino au grand jamais. Merci, merci, merci. Nasima nazaki ngai moko te nasima ya caméra na nga nazaki bongo na cameraman monsieur Tita. Yem tazaki nasima cameraman to pesi bino merci et toko monana na mikolo o ezali koya. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.